Mais au cas moi Jésus après que tu na 40 jours tala après que tu na carême dimension ni na comme un spirituel. Mais Satan qui était directement Satan prochain qui a bani ko proposer zwalibanga salaboy zong sa pona nini Satan zali nyonso pembeni ya mutu. Pourquoi Jésus a lobby chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, le reste vous serez donné après. Parce que ce que bandi ko luka le reste, libala mombongo voyage, yebaka yango ogozala déjà na côté satanique. Oui, bon chaque na coutume ezali habitude, tradition ezali transmission de génération en génération, culture ezali éclosion de l'intelligence. Na kati ya ba système nyonso wana déjà créé yaka égrégore, robot magnétique ou azo gérer moyen ya coutume et un vrai système où il faut appliquer tout aussi ça va valeur nango parce que tout ça susté na kati ya égrégore ya système coutumière au lieu président luka ba conseiller musuba uta poto il faut ba conseiller na ba chef coutumier parce que ba chef coutumier bazo hériter système moko traditionnel ancestral par rapport à batu mususu ayebi loko wana te pa ebite ndenge ni mboke tambola pour ne pas tous ba positer ba religion mususu te. Bon. Chrétien a ressemblé à malam tomabe. Bon, problème est liboso. Mon temps au peuple israélite ba outi en Égypte, ba zongi Jésus ici bango, vous priez les dieux que vous ne connaissez pas. Tant vous obéissez la Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tant vous batalio, même tant vous en êtes noir, à cause de peu muyombe, siko. Au lieu de ça peuple nanga, tout là que nous banons au ça peuple non. Mais Nzamba tchab intercesseur na chaque peuple. Nzambe okoki kosenga ye ayebi nini akopesa yo nyonso to kosenga akopesa yo mais tant ozo senga ezali requête koya kosenga globalité ya makambo te soki mutu a comprendre liwa e katamboli bien na mokila kobanga su liwa te to banga kaliwa parce que tozali accrocher na monde ya ba sentiment to banga kaliwa parce que tozali préparer te Mutsoka nyakufa za na des sourires yesengo ya mawa atala mingi gauche atala mingi droite et puis miso fongwa magaye parce que moni ndenge bazo ya kolongola molimo nae oui après liwa nine yaka après liwa ezali au détaché corps au tiki corps ya base au tiki corps physique aucun corps évolutif pourquoi on peut évoluer na monde ba koti wana. Pourquoi bah comment appeler? Pourquoi le côté koti? Pourquoi man kione koti? Pourquoi on me escroquer batou? Bon Nzambe za susute. C'est dû à quoi? Mututan wa kabi alobi na kabi po Nzamba limbisanga. Na kabi po Nzamba kotsanga na paradis. Ça veut dire ce qui paradis ezalité c'est que yoko kabate. O religion et un système moko o kabana intérêt. Mais biso ba valeur traditionnelle ezaki na onte mutu fa kabana intérêt. Déjà ezali imprégné na mitu ya mutu que non, il faut na kaba. Lelo ezali pasteur azo mi bénir yemoko na mitu ya bandimi. Parce que mondimi azali oyo alingi ko sale forte. Alingi ndeba sambelela ye. Mais mutu pour comprendre ba valeur na ye, il faut natire enseigner. Jour nini mutu akenda na cimetière, na contemplation abandi ko tanga ba tombeau. Alobi na kati ya cimetière toza na 100 tombeau. Na 100 tombeau wana suki wana te bandi ko tala ba numéro ya tombeau, awe mona numéro mususu mutu mususu akufi na âge ya 2 ans. Mutu mususu akufi na âge ya 100 ans. Idem Jésus akufi na âge ya 33 ans. Baliaki non. Est-ce que c'est vrai que la parole de Dieu, Église catholique, Bible et tout qu'on sort, c'est juste pour distraire bateau? Comme on dit, copier richesse ya Afrique. Tant bakizongi liboso ya barwa ba ebisi bango to tamboli Afrique to boni ni muyibi to mkuti muyibi te to kuti pe fainéante ba sambelaka et puis ba yebi Nzambe. Deuxième tour ba ebisi bango bo kende bo faire croire bango que Nzambe o bango ba yebi Nzambe na bango azali faible o ya biso nde azali fort et puis bo simba cerveau na bango côté intelligence. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Oza Congolais olinga kambana, orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia
balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Bozebele bokotala biso mokili mobimba na besi bino mbote. Merci pour la fidélité awa na chaîne Nabino chez Biso Télévision Netolobaka, la chaîne qui vous ressemble. Merci na Jean-Pi na prise de vue, na comme on appelle assistance, il y a Neko Chris. Merci na ba réalisateur Denis Mosolo Elias. Merci na ba OP balinga biso te nzamba mo Nabino. Merci na ba OP ba benga biso pour na conseil, pour na ba idée, pour l'évolution. Il y a chaîne Oyo chez Biso Télévision. Un grand merci à mon sponsor officiel, Jésus-Christ de Nazareth. Merci à ma femme, Lydie Moukadi. Merci à mes enfants. Votre papa vous aime beaucoup. Baneroba bolingo lelo toye kolobela bino mai matali bato. Origine à Monte Zalaranini. Est-ce que Monte Sengena Sambela Nzamba za côté wala na mpata azala mu pepe à travers cette émission pour découvrir Marmé Belé. Mais nous sommes en biso parce que l'émission est trop spirituelle. Avant que tu aies et c'est le prier. Mbote papa journaliste, mbote na balandignon so ya chebiso, ba za la côté branché et puis ba partager ba liker. Toza wana pona repesa message et puis pona bon ça le micro poète mayoko lo bakita mwa muke boye. OK. Voilà. To yambiyo na chebiso télévision lelo lisusu. Mutu na liboso tout le koyeba moto auta wapi. En tout cas, merci pour la question. Batu musuba yebinga te comme mon ancêtre. Moto auta wapi moto azali créature ya Nzambe. Mais Nzamba sali âme avant ça la corps. Ba âme ezalaki déjà réservé. Nzamba sia kelaki ba âme ya batu mais ezalaki na langage islamique babengi yango marwa mais ba âme déjà zaki réservé ne siko Nzamba tchaki yango mutu azoya na mutu azali neti stock azoya malembe na mokili mais akoya na mokili ndenge nini koya na mokili ekosenga papa na mama basangana tango basangani et puis bakoye mama koya kozwa zemi après mama kozwa zemi mwana na kati ya libumu mama na ye azo dépendre pour mama mutu azo alimenter kolia ya mwana komela ya mwana pe kopema ya mwana na sima mwana koluka bima tango mwana bimi donc ça dit que mama boti mwana bimi cordon ombilical ekosenga munganga katango to bana musuba bota makana bandaku après na sima ya kokata cordon ombilical mwana kolela na sima mwana leli par là toya komona nini toya komona siko mwana aleli parce que vie na ye aventure bandi et puis évolution na ye na kati ya mokili e bandi tango évolution ya mwana e bandi mwana ye na deux conscience objective na conscience subjective conscience subjective ezali conscience spirituelle oyo ezala ngai mwindu mundele chinois race nyoso tozali ego na conscience subjective mais conscience objective différence ye na kati conscience subjective tozomona conscience logique et puis tozomona conscience physique tango mwana ye na mokili na deux conscience wana ekotala masiko na contre to na esika o ya botami mutu nyonso yaka na mokili yaka ignorant donc ça dit que par rapport à mutuna na yo après mutu ko ute pa ya Nzambe parce que Nzambe lobi ute ki pa nanga bokozongi pa nanga na mokili to yaka ezali mission ezali voyage ezali une étape avec étape moko ya ko passer une étape mususu mutu tango ye asala mouvement wana auti na plan divin akoleka plan physique après foison asusu na plan divin tango ye na mokili aye ignorant nyonso faut apprendre ngo awa na mokili ako apprendre ngo comment par rapport ya entourage o ya botami nango papa to mama o mona yebisi mwana oyo toliaka te oyo tomelaka te
parce que mutu abotami ignorant il faut apprendre nyonso awa na mokili. Voilà. Mais sikoyo nakoluka koyeba pe mwa moke nzamba waza côté nini nzambe on parle de Dieu tout puissant ou akeli likolo na mapata okoki ko définir lolenge nini? Oui, nzambe azali spirituel, nzambe azali nature, nzambe azali mystique, nzambe okotala ye na kati ya nature parce que nzambe azali début sans commencement, azali l'infini sans la fin. Et ce toki ata na Jésus alobi na Jean 5:37 alobi personne n'a jamais vu Dieu ni n'a entendu sa voix. Moïse peut alobi personne peut voir Dieu vivre, il mourra. Donc nzambe amona na te na misho ba créature na ye. Nzambe azali le tout autre. Donc yenda kelaki batu azali mutute. Yenda kelaki besprit azali esprité. Donc azali mokeli. Mais azali mokeli na plan na invisibilité na ye moko ta mona ye. Mais na ba attribution na ye azo jouer rôle o yazo jouer na kati ya mokeli. Mais toujours moi moké sima qui est le diable selon Ponayo? Oui, diable azali moko créature ya nzambe. Parce que nzambe asali ba ange na lumière, asali ba génie na moto fait sans fumée, asali mutu na mabele. Mutu outi na plan divin. Nzoto mutu azali composé na corps, âme, esprit. Esprit, âme déjà azali créé parce que Jésus pa yebisi Abraham avant que Abraham soit, moi j'ai fille. Okay. Sur le plan physique, Jésus a zalagité. Mais sur le plan spirituel, déjà Jésus a zalagité. Ndenge mwana bana o bana otangi bana no awa bambote na bango place bazali mona bana o bana na bango bakobota. Ezateke nzambe il faut ça la bango baza déjà sur le plan spirituel. Okay. Mais sur le plan physique bako ya sous forme ya stock mais na ngonga nango o yango ekokoka. Donc ça dit que baza déjà oui, baza déjà sur le plan spirituel. Na préséance ya nzambe bana bazali. Mais na kati ya planète Terre bana nan bayete parce que koya na mokili ezali passage une autre passage à une autre. Donc ezali mouvement ya oleki awa au kati de l'autre côté. Wapi? Yo oye na mokili to tu expliquer comment muto yaki. Voilà. Muto outi déjà sur le plan divin mais sengi papa na mama basangana. OK. Tant papa na mama basangani, papa na mama basali effort pour ngana yo to botama. Mais am o ezali na kati na ngana yo ezali papa na mama te batie yango. Nzambe nde atie yango. C'est pour cela muto ye bakabit na mission na ye awa na mokili. Pa outi na plan divin. Muto avant ya na mokili amiye baka déjà. C'est pour cela que yes qu'on a place on expliquer Satan. Satan azali babengi na Bible babengi ange de lumière, babengi porteur de la lumière, babengi étoile brillant, babengi axe brillant, azui ba kombo presque nyoso ebele. Wana ya pesa ba kombo. Mais Satan azo ba kombo par rapport ya évolution na mokili. Soka wuti na ange de la lumière parce que azali oyo abande ko sala mingi bolamu. Moko ta ko sala losambo o eleki Satan. Satan sala prière ya makasi pona nzambe par rapport ya ngano to ko sala ngote. Oui, parce que azali ange ya lumière. Ce qui te ramungi na tongo to komone loko zongeli sabiso ezali soleil. Voilà. Soleil ezali lumière. Côté positif epesi lumière, côté négatif okozala calciné soko pusani wana. Donc directement ezala Satan azali déjà na côté ya lumière wana. Satan ezali concept. Satan ezali pouvoir. Alors, nzambe babenga ngo ba loi ya équilibre. Nzambe atcheke na mokili a jouer rôle na ye. Et puis ngana yo peto yeki na mokito zaki ja averti poto leka po Satan azala na se na biso no Satan azala likolo na biso tellement muta uti na plan divin après ko ya na planète Terre a se rabaisser au lieu Satan abanga ye au lieu muto bangisa Satan nda komi ko bangisa mutu pe Satan nda komi ko tinda mutu ko dominer mutu ko tinda mutu ba action moko ya mabe. Qu'est-ce qui fait que mutu akoma na se à Satan? Oui, oui. Quoi en fait? Ni biso ba to kimi place na biso to pesi Satan pouvoir? Non, problème na biso zali ya connaissance. Problème nyonso zali ya connaissance au moins ata na Jérémie 9:23-24 nzamba lobi muto makasi muto maele muto mbongo ko mikumisa te avant mikumisa na ozi connaissance ya koyeba nzambe. Jésus na Bible balobi na Osée 4:6 mon peuple périt par manque de connaissance. Nyonso ezali basé na connaissance. Muto ye ignorant à quoi prendre nyonso na mokili. Mais nature pe il faut y enseigner mutu par rapport ya oya utaki na on plan divin. Tango mutu ya na mokili, mutu il faut alongwa na kati ya ego na ye, égocentrisme et puis azala juste. Or mutu azali faible, azali pressé et puis mutu abosana. Na ba nature ya mutu déjà to senga mutu aza na connaissance pour mi gérer.
tant que akozala na connaissance te akozala kaka en prise na ba système satanique. Satanique y a botama na connaissance, askelama na connaissance. Oui, Satan botami na connaissance parce que azali génie azali entité, tout le monde a entité, mais Satan azali entité ndenge moko te na ngana yo. Ngana to komaka ba entité na niveau au soko kufi, ba détachement corps âme esprit na yo salemi, partie spirituelle na yo, to côté ya esprit nde siko ekomi entité. Soko zalaki mystique na mokili mutu pa ko sala yo appel pour soko komi entité. Mais Satan azali abotama entité créé na feu sans fumée, mais à vivre na ba ange azali créé na lumière, aza entité mais entité moko créé na lumière. Satan azali créé na moto, ngana auto azali tiré na mabele. Mais sikoyo, est-ce que Satan na Nzambe va travailler en collaboration selon you? Bon, Satan azali concept. Eza loi équilibre. Na lobby ça veut dire oui, parce que yo ressemble jamais Nzambe soki Satan za na mokilité. Parce que obeta jamais obeta tolo jamais oza na foi, soko legi ne tape examete. Or Satan za wana dona Satan peut dona Lucifer na Satan ba deux personnes. Ezali elongi moko meza na deux faces. Face A ezali Satan, face B ezali Lucifer. Satan azali côté matériel, Lucifer azali côté subtil, côté spirituel. Côté ya ba philosophie, côté ya ba intellect, côté ya ba religion. Donc Lucifer azawana yenda zoya na ba idée. Jamais ko kende et pas ya Satan soko l'équipe par Lucifer te. Lucifer nde akoye la yo ba idée et puis akolakisa yo wapi kokota. Alors pour okota na porte satanique nde okokende siko oyokuta siko na ba principe satanique. C'est que Satan ezali concept, Satan ezali pouvoir. Il faut azala et puis tout le monde a dans Satan na kati ya nzoto na ye. Ngana to na place ko kima Satan te. Oui. To bengala la moto to chaka museka na biso. Mais okokamwa Jésus après ko uta na 40 jours tala auti après ko uta na carême dimension ni na koma na spirituel. Mais Satan qui était directement Satan prochain qui a bani ko proposer zwali banga salaboy zong sa pona nini Satan zali nyonso pembeni ya mutu. Il suffit mutu ko azaka na connaissance moko élevé par là ko kima Satan. Soko zana na connaissance élevée to ko kima Satan te parce que tant que vous allez accrocher na monde ya ba sentiment yebaka yango Satan ko zala nyonso zali exagérer ezali Satan. Ba vouloir tant nyonso zali exagérer zali satanique. Or mutu. Pourquoi Jésus a lobby chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, le reste vous serez donné après. Parce que ce qu'on dit ko luka le reste, libala mombongo voyage, yebaka yango okozala déjà na côté satanique. Mais ce qui obandi ko luka no bokondia likolo, oyo eolie eya na nzela ya Satan ekoya nango volontairement. Parce que yango monte nengi to lobaki mutu tango uti na plan divin. Tango aye na mokili. Banque céleste na ye fongwami. Mutu ayaka na mokili ayaka mission. Na mission on nzamba tindaka mutu. Mission za bien déterminé. Ezali exemple net mutu ake na France akomi na mboka wana azana ba séjour na ye, mbongo na ye ya kolia, hôtel na ye, bandenga kosala ba nini nyonso ba pesi ye net exemple 90 jours. Na 90 jours ba pesi ye mbongo ya 90 jours. Nzambe soka pesi yo mbongo ya 90 jours ataka ngote mbongo ya 30 jours parce que 60 jours etikali o dans la difficulté ya ko vivre kuna. Donc Nzambe ko pesa yo totalité ya nyonso. Nzambe azali meilleur gestionnaire. Tellement mutu azali pressé akoluka kaka azua o ezali réservé na kati ya banque céleste. Or mbongo ezali capital humaine oyo ko gérer c'est pour cela Nzambe apesa ka mutu ba moyen mbongo kaka te ya mbongo en espèce mais ba moyen oyo ko permettre yo au vivre. Tango mwana botami batu ba yo kotala mwana mama boti mwana kitoko bandi ko kabela yo banque céleste na yo fongwami. Consommation ya oyo ba komela ki aussi le plan divin o bandi ko utiliser yango bandi ko lia komela nyonso zali na voie moko logique normal yango anokopesa yo ti sikoyo tango na kati ya France wana 90 jours na yo ekoki bako bakselo mikolo te ekosenga yo ozonga poka liwa malgré zalaka pasi mais ezali passage moko soki mutu a comprendre liwa e katamboli bien na mokila ko banga su liwa te to banga kaliwa parce que tozali accrocher na monde ya ba sentiment to banga kaliwa parce que tozali préparer te
parce que mutu azali préparé ayebi esika azokende. Imaginez utaki pas président de la République okende ikotambola tambola, il faut zonga ozolinga suko zonga te. C'est que non comprendre tes places utaki et puis non ozu enseignement te awa na mokili. Yango mona mutu soka kufi après kokatisa de l'autre côté ezana couloir moko après détachement ya corps âme esprit, parce que liwa ya mutu ame bandaka na musapia munene e bandi ko matati ekomi awa. Soka komi awa mutu ate ozali na kwiti te atomela masanga te okoma na kwiti moko impossible. Mutu soka nya kufa zaka na des sourires yesengo ya mawa atala mingi gauche atala mingi droite. Et puis miso fonga makaye parce que moni ndenge bazo ya kolongola molimo na ye. Eza batu mususu akufa azomona azokufa mais de l'autre côté na couloir wana kuti bandeko ya famille na ye ba isi que non papa na yeto mama na yebisi zonga ngongano na nekokite. Pourquoi zonga ngongano na nekokite? Parce que ko katsa côté kuna ezali na ba principe. Ngongano na nekokite mbala mususu mutu alinya précéder liwana yo na forme mususu ya mabe. Soki mutu akati de l'autre côté tozali na étape ya errance, tozali na étape ya évolution et puis tozali na étape ya réincarnation. Ba trois étapes wana mutu fo leka nango de na côté kuna. Pourquoi étape ya errance? Mutu azali errer 40 mutu non soka kufi 40 jours, to sala 40 jours awa ya matanga. Pourquoi 40 jours? Po mutu alongwa na ba souvenir na ba sentiment zaki nango na planète oyo ayeba kakati de l'autre côté abongisa évolution na ye pour na prochaine réincarnation na ye. Wakende wapi mutu na Nzambe? Mais réincarnation ezali même na Bible. Après awa tokende na monde nini? Oui, après awa paradis toli mbamba enfer. Non, mbala moko enfer nante. Après liwa nini yaka? Oui, après liwa nini yaka, après liwa ezali au détaché corps, au tiki corps ya base, au tiki corps physique, aucun corps évolutif. Corps évolutif, pourquoi oko évoluer? Mutu soka pourquoi bazolo bageno? Soko zaki o yebi métier moko ya maboko yekuse yango mwana. Ata ozana mokilité so ozana métier moko ezana eloko moko ya bien yekuse yango bato. Ata oza su na mokilité bola muna wane o continuer kolanda yo. Pourquoi kolanda yo aussi longtemps soki muta kufi nyoso ya yesili? Et ko continuer kolanda parce que dali partie spirituelle. Na partie spirituelle kuna ozali na étape ya évolution. Soko ozali errer, muto azana étape ya errance. Na mokili azalaki bien te puis pemeni ya Nzambe ozala su bien te. Pe dans la difficulté ya kosala la réincarnation na ye. Ba am nyoso ya errance wana esengaka surtout ba am ya errance eza ba am yona ba préparer bango na liwate. Okomona ngo pe place moko accident salama makele le koma wana. Na type ka avion koyaka net bozo ba continuera ko teka sur le plan spirituel. Ba makele le senga ba sango ba kende ba prier. Ba ko yebisa batu wana nini ezali prière teke Yesu moto non. Bo méditer ba péché na bino. Bo tika terre oyo bo longa na monde ya ba sentiment. Bo continuer ba évolution na bino afin que bo bongisa réincarnation moment na bino sur kozonga na mokili. Parce que Nzambe azali bon. Nzambe azali. Oui, et réincarnation Jésus ba tuni concernant aveugle. Ba tuni aveugle oyo. Pourquoi mbala moko azala aveugle né? Difficulté outil na papa na ye na maman na ancêtre ne ezalaki déjà notion ya réincarnation. Jésus étant un grand maître initié ayebaki déjà pourquoi bozo poser question wana. Étant initié ko yebisa bango pourquoi bozo poser nga question bozo babwe. Mais tellement ayebaki bazo parler na sur réincarnation, c'est pour cela essayé bango non. Ezali ni papa na ye ni maman na ye, mais esengaki nde gloire ya Nzambe salema na nzela na ngana fongola ye misu. Donc ça dit que ba langage monsieur ezali na Bible, ba livre o yeye la biso aw. Ezala ba message. Na kati ya ba message tout le monde a ko comprendre ngo. Ezo ko dépendre na compréhension spirituelle ya mutu. Ya ngonde ko yeba chaque verset na sens nango et puis na façon ya initiation yozui na kati ya spiritualité o yozolanda. Mais moi mutu na moko boye to moni lelo yo ba pasteur ba PD ba pasteur ba ko na monde moko boye oyo ezali malamu te na monde ba koti wana. Pourquoi ba ko PD? Pourquoi le côté koti? Pourquoi man kione koti? Pourquoi on ko escroquer batu? Bon Nzambe za susute, c'est dû à quoi? Oui, ce n'est que normal parce que il faut avoir une empreinte ancestrale et puis traditionnelle.
ceux qui tozui religion islam tozui religion christianisme ainsi de suite nyonso wana ezali lié na tradition na kati ya tradition tozali na valeur na kati ya valeur tozali na vraie valeur soki lelo yo mutu alingi yamba christianisme alingi yamba islam soki nanu azana na comprendre te tradition ancestrale na ye yeba yango akozala aliéné esprit ekozala ailleurs akokoma geno nazala israélite nazala arabe nazala ainsi de suite pona nini ba valeur traditionnelle nano simbi yango te toza wana yo ozali chrétien soki bayebisi yo okoyi kosalela ba valeur traditionnelle chinoise okoboya mais soki bayebisi yo osalela ba valeur traditionnelle israélite okosepela. Or jamais okoki kokendo ko procéder ba valeur traditionnelle o ezali ya contre na yote o ezali ya mboka oyo vandité. Chaque peuple azali na ba valeur na ye. Nyonso bango bazo sala wana ezali ya biso te. Soko landi ba koko na biso déjà tala ba religion le koyena. Premièrement ba religion ezali enseignement moko ya extérieur. Na kati enseignement extérieur ezali pona moral. Or biso ba valeur traditionnelle ancestrale ezali lié na ba valeur sociétale, ba valeur éthique, morale. Déjà, mutu ayebi que non, moi c'est batu na koyi kozwa te. Et loko batu na koyi kosimba te. Il faut na kaba. Mais religion yé, nzambe palobi, nous vous nourrissons, nous n'attendons de vous ni gratitude ni récompense. Mais tant que religion yebisi mutu nini. Mutu tant wa kabi alobi na kabi po nzamba limbisanga. Na kabi po nzamba kotsanga na paradis. Ça veut dire, ce qui paradis ezalité, c'est que yoko kabate. Or religion yé na système moko o kaba na intérêt. Mais biso ba valeur traditionnelle ezaki na onte mutu fa kaba na intérêt. Déjà ezali imprégné na mitu ya mutu que non, il faut na kaba. Moi c'est mutu na kosimba te. Bilanga ona loni te na kobuka te. Ozomona. Ba valeur wana yango nde zanga na maboko ya ba pasteur. Jésus ceux qui tozu Jésus, azalaki pauvre. Jésus azalaki atana lutu te. Jésus azalaki pauvre, azalaki pe na compte na banki te. Mais pourquoi Jésus azali doué na connaissance, na ba maîtrise nyonso, amikomi si richité. Lelo azali pasteur azo mi bénir ye moko na mitu ya bandimi. Parce que mondimi azali oyo alingi ko sale forte. Alingi ndeba sambelela ye. Mais or Jésus aye kusaki bongote. Pourquoi balobi kota na chambre sambela nzambe na yo? Sala neti zomona ye. Soko zomona ete ya zomona yo. Soko zolela pa na ye ezali neti donc ezali neti nzamba za pembe na yo neti musisana ya kingo oyo na kud na yo. Pourquoi nzambe fo lo babongo? Na kati ya prière tozali na concentration, méditation na concentration, méditation na contemplation. Or mutu pour comprendre ba valeur na ye, il faut nature enseigner. Jour nini mutu akenda na cimetière na contemplation abandi kotanga batombo alobi na kati ya cimetière toza na 100 tombo na 100 tombo wana suki wana te bandi kotala ba numéro ya tombo awe mona numéro mususu mutu mususu akufi na âge ya 2 ans mutu mususu akufi na âge ya 100 ans idem Jésus akufi na âge ya 33 ans baliaki non fo mutu ayibaki ayeli bit après bit ne na mokili akotika mokili akokende bit nini aussi osali ya ba vraie valeur oyo batu bakolanda ngo lobi na sima eza non te mutu akende église tant mutu azokende église tant wazo comprendre te c'est ko sala pour na pasteur. Donc ça dit que l'homme connaît toi-même avant pour ça na pa ya nzambe na yo yebana no nzambe azali nani sur le plan na ba valeur na ye et puis on yo sambele ba sambela ki ndenge nini ba sambela nzambe na requête comment yo sambela nzambe osengi ye biloko nyonso ya mokili oko senga nzambe mbongo 100 millions de dollars nzamba tuni siko sio na peso yango kosana ngonini ata yo moko kozanga réponse nzambe alobi que non na peso 100 millions non kozanga réponse parce que nyonso yo kozala lié na sentiment or landa siko parfois ça na 2 ans ka kotika na ngona mokili parce que yo tango sengi mbongo se rendre compte te combien d'années tika na ngona mokili parfois kozala 2 ans au moins to kotiki trouble batu ba yebite sur le plan karmique ba choc nini ba kotika oye kolandaka bango lobi. C'est pour cela vie ya mutu ezali évolution eza basé na connaissance pour ayeba lelo na ye na lobi na ndenge ya kozala. Mais mutu na moko yilinga na mutu awa oyo batu na yenga pe mwa mingi. Est-ce que ba mindele ba kosa biso la religion qui africain qui bo poso mwindu o tozala nango
ya on est Mundela yiba kena ko développer mais quand même ko éclaircir bato ba ko tala biso na côté spiritualité tu vois que Mundela ya yiba biso beaucoup na biso bakoko na biso Mundela pekisa biso to ko évoluer na beaucoup na biso appeler la biso Bible et la biso parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai que la parole de Dieu, Église catholique, Bible et tout comme ça, c'est juste pour distraire bateau, pour Mundela yiba copier richesse ya Afrique? Oui, bon, ba religion nyonso ya avant mindele ba ya na ba religion batindaki ba explorateur bato ba yaki batamboli ba parcourir ba memi rapport tant ba zongi liboso ya barwa ba yebisi bango to tamboli Afrique to boni ni muyibi to mkuti muyibi te to kuti pe fainéante ba sambelaka et puis ba yebi nzambe. Deuxième tour ba yebisi bango bo kende bo faire croire bango ke nzambe o bango ba yebi nzambe na bango azali faible o ya biso nde azali fort et puis bo simba cerveau na bango côté intelligence et puis bo simba côté ya religion yango nde place o ezali pasi pa na biso religion ezali message ya eloko moko ya mabe na message ezalaka te mais ba valeur traditionnelle ancestrale yango nde ezali base ya mutu mundele akoyi koyawa yoki ba message ya bamfumu wamba basimo kimbango message eza na problème te mais tradition mundela kotika tradition na été nyonso oyo Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob ezali tradition tout le monde a ancêtre nangana tous a ancêtre tokokoma ka ancêtre après combien d'années après 200 ans on va reconnaître yo un bon ancêtre par rapport ya ba valeur ba vraie valeur c'est pour cela tuzolo ba mutango ya na mokili aye ba kosala ya malamu po lobby batu ba copier yango idem na ba politicien idem na ba pasteur ceux qui tozui na évolution oyo lelo mindele bazoya nango tout ezali lié na plan astral. Monde astral ezali monde moko na kati astral tozali astral ezali kaka moko na se nango tozali na réflectrice oyo astral o ba démon bakendaka. Démon okende wana parce que ezali partisan entité mo bengaka archidémon mais na kati ya astral lelo yo mutu abimi électronicien ingénieur mais se retrouver réparateur pas mindele ezali bongote na Allemagne tangu bazo boma ba sorcier ba magicien misusu bakimaki bakendaki na ba Angleterre misusu bakendaki na États-Unis tangu bakomi na bamboka wana etant ba praticien bazaki na connaissance spirituelle lokola côté kuna ba chatier ba taquer bango déjà on non awa toko pratiquer te poto ko la même eloko to ko la kuna to kota na école o azaki mécanicien koti na o alingaki mécanique akoti o alingaki mécanique akoti o alingaki électronique akoti o alingaki informatique akoti azwi siko mayele na ye o yazalaki nango étant praticien akoti si yango na kati ya métier o yake kuna après bandi ko yana ba développement au moins le problème na biso ba praticien ya lelo aw to lingi classe te to lingi ko tanga te un praticien un sorcier a lingi ko développer connaissance te ezali problème parce que na kati ya société ko yana eloko te et tozaka na besoin de guérison te tozana besoin ya ba invention ba technologie tozuna ti téléphone ba koko na biso ya kala onoko sala na téléphone sangweza ebembeza na ville ba tomboka botindi lettre te mais ba yebi déjà ba ye et y est par la télépathie, transmission de la volonté par la moyen de la pensée, communication entre deux personnes en distance. Il y a engendre téléphone, toujours télévision, babengi télévision, voir à distance. Et ça biloko ezali mystique. Mais na astral déjà ezali parce que monde ndenge etambola raboye, ba entité bazali partout, babenga ngo comme les atomes, baza partout mais sauf faisant la barrière entre biso na bango. Donc évolution ya mokili, nzambe asi abongi sa nyonso. L'esprit bazali déjà évolué biloko ngo eza déjà kuna monde évolutionnaire biso tant tozo linga koto to banda ko évoluer il faut ça la voyage na kati ya voyage ya âme ezali voyage esprit ezali voyage ya âme na ko kotala ba malade nanga partout bazali voyage esprit na ko ko contempler monde ya entité na zwa mayelo eza kuna pona ya nango awa muto atangi spiritualité akokende ko zwa mbongo na astral te akokende nde ayekola pour atala nini akoya nango ya avantage a na planète Terre sauf biso lelo yo yango te ezali réalité mindele tango bayaki bazwaki besprit bazwaki bisimbi bazwaki banini bakendaki nango c'est vrai mais bisimbi bango bazangaki yango te parce que bisimbi ezaka ka te que non na contre
bisimbi ancêtre nde baza ya bato mais esprit bazalaka ya bato te. Eza net tozwi exemple ya Ange Gabriel biso bengi Ange Gabriel na bamisma obenga Jibril na monoko mosusu babengi na kombo wana même entité mais bazo utiliser bisika nyonso. Ndenge moko na Jésus côté mosusu babengi Isa côté mosusu babengi Jésus côté mosusu babengi Yesu. Donc même entité azali figure universelle mutu nyonso koyi kobenga ye. Donc place wana ezali tango bato bazolinga baya ko expliquer mystique to spiritualité bazala na ba base po bato bazolanda biso bazana besoin ya connaissance. Voilà, merci beaucoup oyanoli malamu mingi. Kasi surtout na motuna yambo tosilisa. Monde astral. To mona mingi basango ne toyoka ka il paraît que ceux qui va vendre après messe va kinda ka bafsa ka voyage astral. Ba ina rosani. Bon, wana eza question moko mbamsoko tout nango basango mais voyage astral tout initié ayebi qu'il faut ça la voyage astral. Ezala un bon pasteur, ezala un bon prêtre, ezala un bon mystique, il faut yeba voyage astral. Na voyage astral ba benga le monde des solutions. Jamais ko iko guérir mutu sans pourtant au transcender sur le plan astral. Pour mutu azana sept corps causal, corps astral, corps éthérique, corps émotionnel, corps physique, corps mental, corps bouti. Il faut au transcender na monde des solutions. Kuna oyebi déjà pour mutu azaka toucher astralement. Il faut bandako guérir sur le plan astral, sur le plan physique, c'est pour cela que Jésus va mouvement tellement azali grand maître ascensionné. Azali déjà donc azali na ba dimension moko élevée. Tous les mouvements azali ba mouvement kabbalistique. Eza ba code. Zwa mabele, zwa chasoi, eza ba mouvement, eza ba code. Mais mutu azali profane na koyeba te la kisinini. Mais un initié yebi déjà non nenga saki bo salaki bo elakisi bo. Dunga pepona guérir fona sala bo na zong sabo. Donc connaissance et simbami na bato yo bazo lukango na ba vraie forme parce que religion ezali basée na foi ezali ferme d'assurance et loko zo monate mais tout ezali réalité eza basée na connaissance na koya ko comme jamais journaliste soki na yekoli yango te capacité ezali ya yo mais ngai ko senga pona lando fona yekola idem na côté na nga mystique il faut ozwa initiation ba guider yo po oyeba ndenge ni yotamwa na monde wana. Voilà tout bêtement moi ma solo muke na ma metali coutume hein. Ezalaka nini par exemple le coutume luba moi ça sali ekobo libanda soyez pas mobali et frappé pouvoir wana tobenga oni. Oui bon chaque na coutume ezali habitude tradition ezali transmission de génération en génération culture ezali éclosion de l'intelligence na kati ya ba système nyonso wana déjà créé ka égrégore robot magnétique o azo gérer parce que coutume ezali ba système oyo tangu ba mikolo baloba kito bato baleka ki liboso basaka ki wasala ja ba cérémonie génération nyonso zoya eza wana po préserver bino na bolamu elinge laksanini eloko loko ezali mabe na sala te soki na sali na okuta na eloko entel eza mabe te en tout cas place wana kena zwana kenda ko sambela vona zwa wana parce que déjà système déjà na ebije que non moi si ya bato soki na oyo basi ba bala officiel soki na kebima na ye to yo moi soki ko sala bongo eloko ekomelanga boye nzambe pe ako accepter yango po nzambe aza wana oyo muto akosenga akopesa ye jamais nzambe muto asenga elipa apesa elibanga sauf kaka nde oyeba kosenga. Donc ça dit que le système wana ya coutume est un vrai système où il faut tout appliquer. Tout aussi ça va valeur nango parce que tout ça soutient na kati ya égrégore ya système coutumière. Et puis na ba chef coutumier na biso bazana fo ba leka na réforme. Mingi bazawana bazokoma ba chef coutumier moko monnaie asombi yango na mbongo. Ba système coutumière bazana ngo parce que un chef coutumier il faut être la notable, il faut yende président de la République. Au lieu président Luka ba conseiller musuba uta poto, il faut ba conseiller na baza ba chef coutumier. Parce que ba chef coutumier bazo hériter système moko traditionnel ancestral par rapport à batu mususu ayebi loko wana te pa ebite ndenge ni mboke tambola. Voilà, motuna ya suka poto sur cette émission pona ni mabondeli ya ba chrétien et qu'on soit temps pour que ils allaient exaucer. Tout moni ba ndeko musulman qui ndana motuna na rotuna ba passer batu mo mingi. Musulman soka sambeli au moins ceux qui mutayiba qui est à sambeli mbama mundana à l'église so mundana à l'église commerce et progresser pour ne pas tous ba cositer ba religion mususuté bon chrétien a ressemblé la malamu tomabe
Bon, problème ya liboso, moni tango peuple israélite bauti en Égypte, bazongi Jésus ibisi bango, vous priez les dieux que vous ne connaissez pas, vous n'aurez pas la succès. Il faut tango zo lingo sambelo, zo sambela nzambe nini. Nzamba cha intercesseur na chaque peuple. Tango yo zo be la dieu d'Abraham, dieu d'Isaac, dieu de Jacob. Tango batalio, même tongo za nepe noir, akoza pe muyombe, siko. Au lieu na pesa peuple nanga, tona ke na ubana ko pesa peuple non. Mais nzamba cha intercesseur na chaque peuple. Il faut tous anon na croyance wana ngana oteto bandi mokili. Mokili bandi kaliza na bateau balita. Bateau bazana nzambo basambelaki. Tango ngana yo lelo to bandi dieu d'Abraham, dieu d'Isaac, dieu de Jacob. To ozana na problème ya réussite wana un dede. Muntu tango do senga, azo senga nzamba do senga biloko bele mbala moko. Osali papa malgré lingaka bana na yo, mais soki bango nyonso basengi yo badole, bango nyonso to koyela po yebi mutu mususu adole omba mususu ko lekise libumu. Donc ça dit que nzambe okoyi ko senga ye, ayebi nini akopesa yo, nyonso to ko senga akopesa yo. Mais tango zo senga ezali requête, koya ko senga globalité ya makambu te. Yeba ko telema, omoni ata ba Bouddha nani ba tradition chinoise, bazana ba système moko ba komi lettre atie yango wana. Azoya ko répéter kaka loko wana. Mais nzambe tellement za meilleur gestionnaire, ayebi forme ni na kopesela yo. Soko za initier ko loba eloko na senga ki nzambe yango se réaliser. Mais soko za initier te ate yo ko comprendre mais ato comprendre nzambe ayebi déjà asi apesa ki yo. Donc ko senga il faut ba orienter. Voilà, Torim Nasuka, batba retenir nini ta émission numéro de téléphone rapidement. Ouais, numéro de téléphone ezali plus 243 89 56 43 268 89 56 43 268. Donc TV zali ngonga, mais sauf kaka batu po basambela, on prie pas comme on veut, on prie comme Dieu le veut. Avant sambela nzambe na yo oyeba ye po oyeba bitino na mokili. Nyonso ko lingo senga oyebozo senga ona forme nini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman sur le ba o yekuli ngwapi. Bon, ya liboso ezali naître spirituel endormi na kati ya mutu. Soka la muki en tout cas ekopesa mutu aluka connaissance. Tango luki connaissance okuta na guide, na guide oyo enseigner nga makambo oyo. Mais moyen ko loba boezate parce que ata mutu loba asisi classe batuni professeur na bino zaki nani yebika na primaire zaki intel, na secondaire zaki intel, na humanité zaki intel. Donc na système wana moyen ko tanga kombo ya mutu ezate pona ko yeba susté mais du moins na palpe mo ebele. Voilà, mesdames, messieurs, Torim Nasuka émission lelo, donc ya kolobeza mingi, mais ce qui veut bolingo zo numéro na ye, yango na ba poste télévision na bino. Boy ko tune mituna o ye mo ape ko akoyi ko yanola. Ngai na lubi merci na sponsor na nga Jésus Christ de Nazareth. Merci na ba obe ba zo ki ba ko otala biso, merci na Lydie Mokadi, ma femme, merci à mes enfants. Merci na ba o nous va contribuer pour être émission qui est sous libroso. Ce qui y est zongité to kutana pour na émission asika. Oza congolais olinga kambana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir borphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike. Ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge pe bana ya vida il faut pas vivre parce que jusque là batoma basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo